Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Voilà, c'est parti, très chers abonnés, fidèles des abonnés et des Fantastiques Info TV. C'est moi, bien votre humble serviteur, M. Zéphirin Tita Wabasango. Voilà, bon, M. Zéphirin Sangonini. Vous allez bongo na kati ya province de Kinshasa, précisément na kati ya commune ya Maluku. Owa pitolo bakali souhaite qui sal na tola kotuba na Nima. C'est moi bien votre humble serviteur, M. Zéphirin. On a été sous ma tambe na ngai na kati ya mabele ya plateau de bateke et puis wapi ming basolo ba ete sécurité zali na kasi sécurité zali na ngo vraiment te ko banga kaka ming ezoki misayeti batu ba mika ko kima passe ndola ba ba concession pona ko tasa bino te lelo lobby ba mois passé na c'est na ko lonisa wa benyi bongo maïs et puis na wa benyi bongo caoutchouc ya pondu o wapi ya vert o batu ba ndeko bele ba lukaret ba tuna caoutchouc ya nini mais caoutchouc ya rouge te ya vert kasi lelo kotasa bino ete mabele ekosaka te bakana la terre ne mange jamais yango kasi mwana na miso après quelques semaines tel lenge kani concession tel lenge kani etando o wapi ezopesa vert na vert ya kosakana te balandi ya Fantastique Info télévision bokotuna boche bangrais chimique to boche nini yango toloba tokende pe pai tozonga nini ezo se passer na kati ya mabele oyo ya village wapi tosili na kotia matami na biso mbote papa na biso mbote papa journaliste papa na biso na Fantastique Info télévision balingi ete bameka mpe koyeba bino nano na malamu kombo nani kombo na nga Blanchard Mundeke papa Blanchard Mundeke papa Blanchard tasi wana na Fantastique Info o bazolanda yo partout na mokili mobimba bazomona yo mpe bazomona ete na nsima na yo oyo eza kopesa na makasa ya vert elingi koloba nini ezali nini tozali mpe na mboka nini awa tozali na précisément village ntana ngambo ni nkene ok vero ezopesa totie na biso eloko te oyo eza kaka vitamine nde ya mabele yango bozomona vert oyo ezosala na masangu totie kisi te topompe mpe eloko moko te yango ozomonake ezopesa vert tasi wana na Fantastique bazolanda yo na mokili mobimba bayebaloba ete papa Mardeche olonaki nini na kati ya etando na yo awa parce que tozomona nde ezobwaka misu mopanzi na connaissance oyo nazala yango nazomona na bapondu ya caoutchouc mopanzi toyeba eza réellement mais ces références koloba ete ezali caoutchouc ya verte ou bien ezali caoutchouc oyo wapi ya rouge balandi ya Fantastique Info belo balobaka ete epesaka vraiment mbongo moke en tout cas bandeko biso mpe toza na baespérance si ebele awa bozomona pondu ya caoutchouc yango oyo eza verte tomona yango oyo masango mpe yango bozomona verte totie kisi te eloko ezalaka ke ebebisaka eloko eza sarclage na moment oyo bozomona matiti eza ke dans une semaine il faut bilanga etikala libre po toza na elanga mokie en tout cas na elanga mokie awa il faut toprofitaka kosala sarclage po bilanga etikala libre mbula ekobeta nde bokomona ke biloko oyo semaine ekoya bokofilme lisusu bokomona ke en tout cas biloko ezopesa vitamine lisusu ya makasi me matiti nde edetruyaka lokola masango na biso ndenge eza verte boye lokola pondu ekokoma banzete nango ekochange ekokoma rouge oyo bato bazolobaki o te caoutchouc ya rouge ezalaka te biso toyebi ke caoutchouc eza secret nango ezali sarclage c'est fini oyo nga nakopesa kaka maloba na nga nde yango wana papa Mardeche papa Blanchard talisa wana na Fantastique bazolanda yo bali bayeba lisusu etando na yo d'abord olonaki bongo combien d'hectares oyo wapi osia na koplanter ba maïs epuis na caoutchouc tuna mutuna awa ezali 1 hectare eza 1 hectare oyo tosalaki eza 1 hectare elonamaki na saison une petite saison to na grande saison bon oyo tolonaki yango na deuxième saison na saison B ça fait déjà combien de temps au wapi bochaki masango et puis l'autre monde masango ebimi et puis tasi wana na Fantastique et différence ezali na lolenge na ba temps bochaki masango bochaki moi temps lisusu ya bochaka caoutchouc ou bien les mêmes cultures kotaki
le même jour à la fois ou bien ezalaki na ba jour moko ezalaki un peu ya kokabola. Bon, tolonaki boutique caoutchouc tosalaki lokola 4 jours na 4 jours tosilisi lobi nango toyi kotia nde masango. Lobi nango boyi kotia masango. Okay. Alors caoutchouc bandaki liboso après masango nde na nsima. Maintenant koyeba ete kotuna ete kotala ete malamu malamu na ndenge otie caoutchouc ezobima na mwa kokoso makasi. Elingi koloba nini wana par là masango ezobenda ye vitamine ou bien eza ndenge ya caoutchouc ndenge ebimaka. En tout cas caoutchouc nde toyebeli ye caoutchouc penza bimaka na kokoso. Lokola deya si atie déjà pondu boye masango akokende na ye akokende tobuki masango ali caoutchouc atikali caoutchouc eza secret ezaka binage. Il faut kobinaka ye mipanzi nango boye po mopepe wana moto wana en tout cas ebimaka ya tikala pio po abima penda na santé kitoko. En tout cas nde toloni pe boye masango akotikala kobenda vitamine ya caoutchouc te po caoutchouc abimaka lokola maleme masango nde akokende rapide akokeka mulai mabeke ezalaka so totiaki na awa na espace ya awa nde akobenda vitamine lokola ye aza na katikati awa en tout cas akobenda ta vitamine mo te po baza alika. Bana fantastique info quand on est dans la vidéo te kotala te technique ya kolona technique ya kosalisa bilanga ya ko planter culture wapi semence wapi aussi na kosomba de façon que bima malamu po omona résultat na yango la lenye kani awa total sabino te lenye kani to monaki na ba étape aussi koleka ba mikolo si koleka lenye tracteur ça qui musala na itando oyo et ça qui première étape deuxième étape troisième étape ya bion na kasi lobi na yango mikolo lekaki lisusu tomonaki ete tozalaki te mais kasi bandeko basia na kolona o babengi bongo caoutchouc et puis na babengi bongo maïs ya 1 hectare mais tala kasi côté espace en tout cas eza moko ko c'est notre technique ya kolona nde e kontaka lisusu pona que yo ozomona rentabilité ya musala o wapi otie musolo na o liboso papa matembele papa na biso plancha ba fantastique ba yeba écartement et malamu na maïs c'est ça qui bongo combien de mètres et de écartement à distance. Bon ce totali espace ya awa na awa mais 1 mètre koki na nuti. OK. Izaka ba 80 cm. 80 cm. Mais kasi balo bakaete ce que ça sarclage ya liboso balo bakaete o ça ba benyi bongo on appelle ça quoi tirage au rôle ba pour ko diminuer masango si par exemple aussi 4 5 faut qu'on longola mususu. OK eza mutuna kitoko ndenge utuni. OK parce que au moni ndenge eza boy awa eza combien 1 2 3 4 5 6 7 tolona ka ebele boy parce que tozana bandeke bangwari OK baliaka sikoyo lokola ba herbe kolia oyo kotika lokola oyo tochaki ebele moni atika misatu wande sava siko oyo pe ndenge eza wana ifoto benda atika la pe misatu. OK ouais ozomona siko technique nde yango wana eza suna eloko teke oyo ke omona ke o boye compliqué zate exact donc faut nyonso tika la misatu tika la misatu wana kitoko wana kobota nango kitoko okobuka pe kitoko pala nde fantastique dans na lobaka lisusu ete baka maele na nima ntaka yango tozozo maele derrière monsieur Blanchard derrière moloni munene na kati ya village ya Anta oyo tosomi bongo na commune ya Maluku précisément na kati ya entrée ya village ya Mboka Polo. Mais kasi tozali azalaki bongo ye moko te azali bongo na moko ya ba soldat oyo bitomoni alati buti ya vert te sans combattant ndeko mo militaire son mombo te papa na biso mbote papa ba ne fantastique ba ba tuna mutuna kombo na nani kombo na ngai Christian mais batebele ba na mesana kami mura kasi bandeko tuni yo pozalaki na débit ya bilanga oyo nazalaki tilo bani débit nango tu makambo tilo sali ngala ndeko Blanchard monsieur les misatu terrain oyo bandeko tuni mutuna ezalaki terrain d'ouverture ou ezalaki terrain moko sa cher bon eza ba terrain sa cher bon est-ce que vous avez vu que terrain sa cher ça comment terrain moko kokoso pona ko réussite moi ya bino na moni siko c'est que umela moi un peu makasi pona moni ma santé biloko ndezo ya kitoko Mon que terrain me fandaki. Le secret ya kozwa résultat malamu ba terrain sa cher, il faut tirer encore du temps pour que les résultats soient positifs. Seconde ngeza ndele communauté pe yo photo na siko cerclage, to ça cerclage sili. Wana sili. Wana sili. Ouais, masango pe ko matango pe koli pe bobuki.
après deuxième sarka sima après deuxième sarka sima pour to comme gato otambola na yo mo muke totala vraiment na miss parce que fantastique info aluka ka tata sur la fantastique o bazolanda biso partout pas mon réalité ya makambo nezo se passer voilà bele baluka ka tata ba ete fantastique ali toujours théorie na kasta ete pratique yango biso moko bilanga yango to saki résultat yango non to komi na suka te na kasi na débit okota sabino ete o eza secret pour que soit résultat ya suka kino okoluka ezo sala récolte na yo ezali bongo propriété o to beta la société propriété ta lolenge kani pondu eza na se papa matembele bana fantastique bamba yeba lisusu mama luata atunaki mutuna alobi pondu ya caoutchouc pona kobuka yango esengaka combien de temps combien de fois par mois par exemple par mois abuka kama mara moko par mois mara moko eza matata yango ya mataka amusupe sukipe eza liboka bien pe par mois kobuka ba musupe deux fois pe ya sale pa muta kobuka so liboka mabe mbala moko so lipe maboka bien deux fois mais na ba caoutchouc ba boutique mususu tozomona o pikaki bolonaki apparemment monsieur za mo wa lanterne ya kobima toyebi te ekufi ou bien eza ekufi te kobima yango ezobima nyonso ntango ezobima yango ezobima nani oyo yo azali ok yango oyo frère yango tozomona nyonso ntango ezobima nyonso ok donc nyonso akobima yango ezobima soki oyo kozanga toluka moyen olukaki quelque bote to remplacer mpona nyonso yango ezobima normal voilà yango tozomona miso ezobima même oyo tu ezobima donc nyonso ezosenga mais kasi misusu bazoloba ete pourquoi bozowelela sarclage tanke matite eza nango boma ya grave te matite ezali nango siko towelaka yango po ere kokoma matite kokoma ebele likolo moto akosala su awa aza te okobenga mutu biloko mpe efrene ebomi vitamine biloko mpe efrene moto mpe akoya kosala mpe aza te yango siko tosengaka topalola mwa rapide nebande boye mwa moto akosala mosu bion na ye asilisi akei facilité mais oyo etali bongo parce que ezosalanga sentiment na ntima kotala ete masango lolongi kasi ezobima c'est comme si oza na construction ya Moïse Katumbi po tomonaka ete lolongi kani masango ezobima soki drone ezalaki atonga tofilme yango ya kosakana te vikana tomoni na résultat nango te c'est-à-dire tasa balandi ya fantastique résultat malunga eza vraiment sarclage propriété pour que bloke epesa donc eza na baoyo ebele bazosabote propriété mais kozokana propriété eza moko élément de base pour que azwa aseka mbongo na libenga na ye oyo bapazo néglige mais kasi ete bandeko mosusu baaki na badoute ya kolona na basaison lokola bapetite saison boye bino omoni ete boloni yango quand même mabele yango ezosimba ezopesa ezolakisa ye ete lifuti ezali maintenant d'après bino doute nini olobaka na baoyo maloba ya conseil nini opesaka na baoyo wapi bazalaka na doute ya koloba na saison ya kosala mosala na saison B bon saison B esalango mosala soki oange basala mosala bakosala sibili kosali yango masaosupe yango continue na modele wana même saison a ozwi mbongo saison B osali maintenant mpona kolongola oyo ateli bongo question otipa na ngai moko caoutchouc pondu na yango soit baboutique na yango mpona ebeba okóma na moment moko keno okemaka keno ekomi kopesa lisusu te kofuta lisusu te mpona oyo abengi bongo kote ya récolte ya kobuka maintenant esaka combien des années soit combien de mois pour que yango ekufa libela pondu ya caoutchouc bon caoutchouc awumelaka caoutchouc ayaka soki akoli makasi bokati bouture bopike parce que toza na deux sortes ya caoutchouc toza trois sortes toza caoutchouc mosusu ya parasoleil babengaka mais oyo eza ya parasoleil te maintenant oyo baoyo sikoyo nyonso tu sikoyo parasoleil akomatana kotala betapi boye okomata mpe ozodiembela wana mais meme oyo akolaka mpe akoli mpe akoli makasi yango attention na filme na pondo yango ok akolaka mpe makasi ere akoli ere akoli na mesure bokati bozwi bopike kote mosusu
Voilà, la fantastique info, télévision, Kimia Nzambe et Zanabino. C'était votre humble serviteur, mais c'est Zéphirin, Wabasango, Ngaïmokoye en personne, Nyati Matambe, je crois bien, grand-père Nzubila, depuis le village Bonnière, et puis la maman Labisso, grand Gilles, Bazola Nabisso, depuis le village Bonnière. En tout cas, Binga Kolo Bezalité, voilà au moins une. Sindum ezali. Eza bukoko eza ndunda moko bilolo. Ah bah alors bilolo yango. Yango yo. Ah. Donc c'est le lien vraiment c'est bon. C'est bien. Apparemment peut donner la mango. Kopikola moto kaka apparemment. Oh. Maintenant à part au bochaki ki bochaki ni mususu te. Bochaki suke bochaka ta bengi bongo kiti mususu te. Eh to check kiti mususu. OK. Voilà, on a besoin comme on a souka papa na biso blanchard bani ya fantastique ba tuna comme conseil ngo pesa na bango na ba wapi bazo sa bilanga mais avec négligence auto beta recette butu pe moto lo bakana yango parce que moi négligence wana to bango pamba te parce que to mona ngo ibate belé asa si musala mais ka sabotage za makasi na hôtel bongo côté a suivi ozo beta seteni na bango o wapi bazo landa yo bazuli baku wana ya kolanda na mokolo lelo. Nasekaka mingi mpona bato mosusu bayaka asalisi bilanga lokola bilanga boye. Nakomona ke ndenge eza boye mpona ngai naolinga mpenza ke lobi nakoti bato bandi kosala sarclage mpo mikolo oyo toza deja mbula kala te ezobanda ntango bakosala ekotikala libre kobine biloko mbula ere kobeta ere koya komona mpe sante na bilanga kisi ezalaka te kisi ya bilanga kaka nabetaka se te oyo ngai nakufelaka oyo ngai meme ata ngai moko so namoni bilanga na ngai meme ata nzoto na ngai ndenge eza boye soki nalali boye lobi boye nsima lobi boye seke na milingi nzoto na ngai te seke nakobeba makwanza ekobima ngai eza ndenge mona bilanga mpo ndenge eza boye deja bilanga eza deja na sali te il faut kosokola bilanga tikala propre mbula ere ekobeta nde okomona nde sikoyo kitoko pena na elengi penza ya bilanga na yo ndenge okobuka osala barécolte wana osentir ke te nasalaka bilanga na bato baza na lidomaine ya bilanga. Voilà. Conseil na nga kaka napesi kaka bodlembaka te soki babengi yaka na mbongo ya sarclage so babengi lelo c'est que le même lelo wana ta butu tina mbongo ba MPC. Oh là là. Po bilanga na yo ere koya tala lokola boye nikisi yo ni ambre ebele pe basala bongo mais kasi bato bapesa ba confiance mpona kosalela bango suivi wana ba décevoir bango yango c'est pour cela ba meka mpe kona kolemba kobaye tokoloba mpona kosala mosala yango bon mpona nga nde nalonisi nga butu nalonisi omoni confiance wana naolinga mpe confiance wana eza mpe na sarclage po tolongola matiti. Maintenant oyo tali bongo côté ya bion ebimaki combien de bion et puis na ba distance combien de mètres oyo tali bongo ya longueur ya ba bion na biso. Bon ba bion oyo namona yango eza ba lokola eza 14 bion eza ba 1 hectare kaka mpo namona eza ba 200 na ndambo. OK. 200 na ndambo ndenge conducteur ndenge asalelaki yango seke basalaki calcul ndenge babimisaki 14 bion mais eza ba 200 na ndambo yango epesi 1 hectare. Voilà, la fantastique info télévision tikete Kimia Nzambe ezala na bino ezala mabota na bino partout olanda ki biso zaki bakwa kolanda biso to sengi na yo mbano ya liboso s'abonner et puis ozanga tina ko partager ba lien pe bandeko mususu o bazana besoin ya bazoluka bakosala ba recherche pour ko trouver chaîne owapi na domaine investigation na gros business et ezali bongo fantastique info télévision kozanga tina ko pesa bango kozanga tina ko contacter biso ezalaki bongo votre humble serviteur monsieur Zéphirin Tita Wabasango owapi asalaki descente munene na kati ya commune ya Maluku précisément la ville province de Kinshasa et puis na kati ya village ya Mboka Polo précisément na kati ya Anta owapi la chima tambelanga na mokolo lelo mbote na lipoto mobima mbote na ndeko nyonso mbote na équipe technique comme fantastique info sans oublier l'ambassadeur de la terre ici en quitter tikete nzambe pambola bino tokutani bomba la sima bye.